welcome back to our channel. Please subscribe and like. Lelo nazoloba na lingala et na français. Na lingala vu que eza biloko na biso ya mboka nde nalambi lelo. Lelo tozolamba 3 pièces. Eza mbinzo, mayebo na mbisi ya kokauka. Pona kobanda, il faut kosokola mayebo mbisi ya kokauka na mbinzo très bien. Donc kobanda nanu par pona kolongola ba makala na mbisi ya kokauka. Et puis mayebo eza na zelo na zei pe ebele na kosimba ngo na maboko bongo. Donc il faut vraiment kolongola zelo. Il faut vraiment bien tremper na passer. Mbisi ya kokauka nasalelaki yango oyo na trempaki et puis na nettoyer et puis na longoli misuni na kati. Pona kosokola mbinzo na mayebo na utilizaka passoire po ba mabele wana eleka directement. Ko lekisa mai vraiment ebele ko passer. Na mayebo vraiment ko lekisa mai ebele. Okomona na se ya bol zelo eza wana ndelakisi ke mayebo eza vraiment na salite. Il faut vraiment ko nettoyer sinon te bato bakolia salite. Na nzungu nazaki deja kotokisa mai mwa muke kona bakisi mayebo, mbinzo na mbisi ya kokauka na mai muke nanu kaka. Na bakisi oignon na ndembi na kati mike na ba épices. Liste nyonso ba épices eza na description. Après ba épices, na bakisi mwamba na mwa mafuta muke. Na tomate moko ya salade na kati mike na bakisi pe. Avant na kanga nzungu na bakisaki pe mwa mungwa, après na tiki etoka. Mwamba ekangamaka na kati ya nzungu, donc il faut kobalola à chaque fois. Titangu mwamba ekobela. Po ebela il faut kotia moto muke kaka. Mai pe okoki bakisa muke soki ekangami. Awa mwamba changer couleur nde biloko ebeli mai ekiti.